Bien notre cher fidèle de www.talalelonews10.com. Merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses. Voilà votre humble serviteur. Les Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, les Mbokate de la presse, toujours dans le système de Infukama. Des éléments interpointus sont on a bien bino nda ko émission na bino tala lelo si tu nzamba sali mikolo si tu as sikalo kwa kaya desena ba dessinateur si tu es beta masolo nyonso en fait que bokisa un plus na banda ko na bino ndenge za toujours eza nini lelo ezali li solo ya pasi pe ya mawa yango le Mbokate de la presse à travers un staff technique na mobimba Daril Diwantesa Neville Mputu El Siblimo réalisateur na biso to ba torbeta li solo ya couple moro oyoyo bazaro vivre pe awa na mboka na biso RDC précisément na Congo na Kinshasa ndeko na biso mwasi congolaise ayako kutana nde to lobaka toujours na chance ndenge waka toujours soki mutakuta na chance to sepela akokutana na mobali ndeko mobali azalaki étranger ndeko mobali azalaki indien ndeko na biso ya congolaise esalike bayako kutana na selon information bayako kutana na 2008 yo salaki na 2012 bayako ke pe libanda ya mboka mobali pa l'hôpital to kende ndenge zape kutolanga babalanaki baboti pe bana. Mais quand on est dans les sols, on est partout dans le monde. Ndeko mwasi azalaki mwa ba kosolola na mwa ba Facebook na mwa ba connaissance mususu o toko ba ndeko mwasi akomaki mwasi ya libala malgré mwasi ya libala azalaka tekio kata ndeko mwasi ye azalaki bongo kosolola mobali nazali ko suspecter trop kosolola na bandeko mususu ya mibali na bandeko mususu na ba réseaux sociaux ndeza kaka na incompréhension na makambo nyonso yoko sala ke ndeko mobali oyo indien na ndeko mwasi na ba couple na bango kuna libanda ya mboka à l'étranger yo sala ke ndeko mobali donc mobali bandi ko beta mwasi na ye akati ye en tout cas eza li solo ya passe ezo pesa passe makasi na ba etu ba otala biso partout dans le monde akati ye ndenge zara toujours a beti et puis abomi ndenge zara tanga kati ye et ça jusqu'au que atie na kati ya ambaleye atie na kata mutuka de façon que akiku bwaka epe atumbaye na mwana pe azalaki wana pembeni na ba etu oyo ba olanda li solo yoyo ezo sala vraiment passe makasi ti botalatala zo beta li solo yo ndomoni esika moto akufaka bat bazanga kate bato pe bayako demander la police pe yako ya wana bayako simba ndeko mobali yango wana le Mbokate de la presse Julien Botalatala avant to banda liso na biso na remercier bongo mère boss mère Mila Bela Dinganga un grand merci la mère boss Mila Bela Dinganga un grand merci na mima wetu mima minage un grand merci lisusu na yemoko vraiment source mama Titi Pedro babita ngozomela mai banzara toujours source un grand merci pe lisusu na mama Elisa mama ya mère boss mama Elisa Pedro na repesa sous mbote na Malela de Londres les champions pourquoi pas na Daninzila na kati ya Irlande en tout cas Daninzila na kati ya Irlande na pesi pe mbote na papa Nyonyo na papa na biso Willy peka na kati ya Londres wana yango le Mbokate lobaki tokuluka to peta to tambusa pe miko da bandeko na biso ya mibali na ya basi to koyeba nanu au père repesa concert parce que soit totali bien na ba paramètres mususu et loko ça pas ces ali ki ndeko so ici ba signer yo au bali déjà yeba pende nini okendele marambango o mimela pe maman pour que emisa pe mutu mabete koto ya ndeko na biso pe mobali mabe vraiment ezalaki vraiment makasi to condamner makasi mais le Mbokate habite to succès de kambo été totambusa micro na Daril Diwantesa un grand merci na Tantine Botalatala lelo impresseur au Claude Ndombasi.
balandi ya www.talaLelonews10.com. Un grand merci na bayetu botala biso de bopesa so confiance mais lelo tolobaki kaka nde tobaki totambusa micro na bandeko na biso ba congolais to mekano ko beta lisolo e komi biso ya pasi tozana ndeko na biso au sala entraîner mbote ndeko mbote vraiment. On se présenter na baye baotalo na émission tala lelo. Kombo na ngai love comme na nga papa alpha artiste na bina ya Kishasa na CP non liboso na chaîne na biso chaîne bien na CP na journaliste na nga na cameraman donc c'est Kito fort. Kitoko makasi mais ndeko love tozana lisolo ya pasi pe ma makasi o ezo sala biso lisolo na biso ya lelo ezali ndeko na biso moko ya mwasi congolaise ayako kutande ba kaka keno libala ndenge yaka toujours yo salaki ayako bala na ndeko na biso na ndeko mobali ya étranger indien mais kuna tamba komi kuna na mboka na bango ba balani mais selon l'information mamaka munyoso ndeza oleka kuna ke ndeko mwasi na ndako libala komi kusolola solo na bandeko misusu pe ya mibali yo salaki na incompréhension na ndako ekukusaka incompréhension na ndako mobali abeti mwasi akati mwasi comme tina niveau atumbi mwasi yango lembokati de la presse Julien Botalatala a complicité na équipe technique na Mobimba na www.talaLelonews10.com tolobi tolobela yango tutamsa micro na peut pona vraiment pona nga omoni ke mobala salma be atakutu mwasi yango abanda ko bima to azo sola na batu okoko kata mutu te pe biso pe à part ça biso mwike tozana biso valeur te na mboka mupaya pendant que bango baza awa tande tilikambo salamiana bango baza awa biso to bomite mais ya biso kuna akufi biso nde batu to perdre ezala raté pona nga vraiment na condamner mobali moni likambo nyonso tu bavandaka basolola kango bazwango ka temba la mona rapide ndenge kaka likambo salami na boma na sala besiko obomi osalini osipelo côté osielo côté conseil ni comme ko pesa pe bandeko batikali na biso nyonso pe totikali oyo tolinga bolingo mais msusu bye ba komemela yango te conseil na kopesa na biso na ngai moko omoni eloko bongo soki ekomeli yo linga ke bo ranger eza likambo supe topesa basi congé yo vanda na omboye na osolano sima mais eza likambo supe kanda sima kanda pe ata na poko toroyoka na biso donc soki ekomeli likambo bongo yebaka ndeni osolana mwasi no makambo ko kata na ko bomana eza na solution te. Merci beaucoup vraiment na baïba otalo partout dans le monde ndeti Chanel de midi na Katia Toulouse bango no sope baotala yo na Malela de Londres les champions moi 2-3 personnes sope madame azo PCP mbotete na pesi na mbote na nga na sœur na nga moko na Katia Libi tanti mami na Chanel na Ghana Meshak pe mbote na pesi na tous les Congolais pe na yo moko na to travailler na pesi o mbote fort. Merci beaucoup vraiment. Nabi que tu continues toujours si j'ai nabiso alelo avec Daryl Diwantesa. Merci beaucoup. Tala lelo li solo ya pas saison sala biso makasi yango lembokati de la presse Julien Botalatala na staff technique na Mobimba alobi to tikango boyete to mekape ko solo on a bandeko mosusu to zapena ndeko mama na biso a sala entraîner naye kaka toujours na émission tala lelo to mekobeta li solo ngombote mama bonjour maman eza émission tala lelo na partout ba yeba otalo partout dans le monde à travers www.talaLelonews.com on s'est présenté comme bonani comme on Blandine. Maman Blandine, bien sûr, merci beaucoup. Nandengo Nimi, na micro ya tala lelo. Maman Blandine, tu as dit solo moko awa lelo ezo betama que ndeko na biso mwasi auti kotika biso. Ezali histoire vraie. Abalana ki na ndeko na mobali na ye, mobali azaki étranger na mboka Inde. C'est le kambo lisolo salami kuna, mais na incompréhension ba couple bango mibale et sali ke mobali ayaki koboma mwasi na ye akati mwasi na ye mais selon ba information nsusuke ndeko mwasi mobala azali ko suspecter ko soana mibali misolo ba réseaux sociaux na ebité vraiment pona yo bon pona ngai vraiment na condamné pe liboso premièrement mwasi na ndenge déjà ça balaki il fallait pas tika ko déconner libanda azwaka ba message mususu ya batu mususu na libanda eza mabe donc en fait pemben pe na quelque part pe mobile pe asali mabe quand même na ndenge abomi mwasi na eta se abalaki déjà les deux familles sanganaki c'est tout pour nga yo na lingana lo Maman Blandine ba ba otalo na misota lelo conseil ni loko pesa ba on pe ba o batikali pour édifier bango pe
Bon, conseil non peut ça biso bande qu'on a biso basi soki des jeux so bali tant to linganaka pour le meilleur et pour les prix et puis tant to linganaka et to sanganaka to komara déjà bon moko il faut que supporter agnon so côté déjà nanda kwa libala c'est pas bien que au dekonaka na niveau ti mobali azwa niveau ya ko bomba ya kata mkemke en tout cas vraiment on les a bien té conseil ezaka na bande qu'on a biso basi soki déjà mobali aswa bali a peselio mbongo il faut que ça la sérieuse nanda kwa libala. Maman Blandine, merci beaucoup de l'émission émission Lolo. Mais moi, 2-3 personnes, soit papa Za ou PCP Papa Mbote. Ouais, na pesi Mbote, na bantende konanga ba langai, na Paris, na pesi Gelor, Bolamba, Mbote, na pesi Olivia Ngimbi, Mbote, na Grèce, na pesi Wasanswa Miton, Mbote. Bisous, bye bye. Un grand merci à Daryl Diwantessa, un grand merci à Yemoko, vraiment les champions Malela de Londres, les champions vraiment. Un grand merci à l'impression au Claude Ndombasi, à Big Boza partout, Bota la Bisso, Mima Wetu, Mima Minage, Ndenge Zalara toujours, tout continue toujours Moussala, il y a les mbokatiers de la presse, Ndenge Apona, tout Salango. Merci beaucoup. Tala lelo ndeko mwasi ndeko na biso congolaise auti kotika biso na mboka mopaya eza pasi makasi le jour à voyager qui na yebi ki famille na yebi ba sepela ki ba souhaiter ba bon voyage na ba makambo nyonso pe puis akendaki ko sala kindumba te akendaki na gauche droite te makenda na ndako na ye libala mais c'est là incompréhension des ara toujours ndeko mwasi ya kotika biso mutoza la base ngeza mobali na ya moto za ndeko na biso a sala pe entrer na ye mbote mama mbote papa maman ba ba talo na émission tala lelo ko s'était présenté comme bonani comme la Noëlantea Noëlantea lisolo ezali siko ezaki ndeko mwasi ndeko na biso congolaise autotika biso na mboka mopaya abala na mobali na ye et yo sala ke mobali na ye azali indien et yo sala ke na incompréhension na kati ndaku selon information que mwasi akome ko soana mibali mususu tena mobali musu na réseaux sociaux na incompréhension yo ko sala ke mobali ayaki ko boma mwasi pe akati kati pe atumbiye na ebite po na yo vraiment mwasi nde azamabe mwasi de soko bali faut battre la libala na makamba mike faut tika on libanda jamais ko soana mobali mususu libanda eza malamu te pour na yo pesi mwasi wana faute mwasi azamabe bon nakolo babwe mobali pe azamabe fallait ba ranger ba bandenga ko solola ke ba zo solution mambala jamais koko tumba mwasi po de bobala naki mais eza malamu te mon conseil européen s'appelle au Batikali Baotala à travers www.lelonews10.com. Bon, conseil na kolo babo so de jo bali faut battre la libala na makamba mike de kotika ngo ko bimaka libanda o sala buzoba makambo belé eza malamu te. Merci beaucoup vraiment moi 2-3 personnes à Baotala. Bon na pesi mbote na famille na ngai famille Abidul ba na poto kuna ya na nga Monique na Yolande. Un grand merci na baetou yango moni botata lelo aza vraiment na sengote parce que zali solo ya pasi makasi toujours continuerons toujours merci. Lelo lisologa ya pasi zo sala biso pasi makasi partout dans le monde ya ndeko na biso auto kotika biso yango botalata la lobby tokomeka ko solo lango toyeba pe ba point de vue ya batu mususu par rapport à l'isolo utai ko le Daryl Diwantessa ndenge zara toujours un grand merci na baetu botala biso to sape na maman na biso o pe ko luka a participer mais non ngaka bo découvrir ka ye moko ne a sala entraîner ndenge o sala ko toujours entraîner lo sako mama le sako botala tala lelo okayenga na nzela na olekana na ngai mais na kanyo na nzela ozolekana mais lisolo ya pas eza makasi ezali ke yo zali congolaise et puis tozali na lisolo moko awawa ndeko mwasi auti kotika biso balingana na mobali na ye azali étranger avant na Inde azali indien yo saki babala ni pe makamno sonde ezalaka bakomi kuna na mboka mopaya mobali akomé ko suspecter mwasi na ye na ba réseaux sociaux na incompréhension yo saki mobali aye ko boma mwasi na ye et puis akati ye et puis atumbiye na ebité po na yo Teresa Lanana na ba otalo partout dans le monde. En tout cas on a mobali na trop méchant na ba réseaux sociaux monsieur eza ba ami to solo la ka entre biso ba ami to se partager o lobi ka mo soignant ba moko. Oui, ngapé na ba réseaux sociaux et ate ke mutu nyoso no soigner na réseaux sociaux aza mobali na ngai non aza peut-être ami na nga ba dérangeaka
po mobali mibali pe bakutana nango basi pe ba déranger bango biso pe basi to kutana nango mibali pe ba déranger biso quitte toi mener ya ko pona nzela ni parce que azaide ya femme mariée tant mobali na autorisé qui est aza na ba réseaux sociaux c'est que mobali na ndima ki yango mobali mususu o aza responsable o oligate mo sene na ba réseaux sociaux lié ka muto oboya mais na place on a tant mobali a permettre ki mo sa na réseaux sociaux akoka boma moi si on a c'est trop méchant na teme likambo wana eza malamu te mobali na aza penza méchant aza ndoki soki okangi mwasi no bien na makambo moko boya mobali mususu to azosona mutu mo na réseaux sociaux mona na raté aka mutu bino boza de na mboka mususu peut-être azosona mutu bino ba na end azosona mutu na Congo ba kuta na ndeni je comprends biloko belé peut-être la raté que peut-être abomi vous comprenez bien et ça yo zano au pesi moi mobali wana wa abomi pe faute au condamné par rapport à acte posé par rapport na condamné malamu basa divorce que bon mninga pour ce l'autre c'est un divorce nga pe na sali chemin nga yo pour sali chemin non mais à cause ko tia pe na terme na vie ya mutu donc et pas ya ba famille ya ko kata na ko tumba lisusu mais pour nga la moni ya bomaki ka pour ba réseaux sociaux ça ba biloko ba ko ba kilt ba ko ba science kilt et ba kiss peut-être ba senga que sacrifice mo a sacrifier on a modèle wana to que tu on a ba réseaux sociaux pour réseaux sociaux yo ko kanga ne tu Julien oza mobali nanga okenga kana mutu moko no sola na epesi presque na téléphone na ba message au bomangande eza ba conversation musu pe il accepte que non oyo pe eza pe bien te ko senga ko boma mutu o tia fait na via mutu po kangi na ba conversation mo boy mam ko bo divorcer je n'enga la sala vie na nga yo puis sala vie na yo ozo kombe poso kanga ki mo son infidélité peut-être mais tika eta bible obi ke moi sur ya ko ina eloko mususu ko infidèle asali yango na ndako ne ya libala mobali wana azali na libre ya ko limbisa moi si topé oboya moi si kita mobali wana sala choix mais ça te que faut ozwa oboma mutu kata e ti ozo kata mutu anyamate ti o tie na kati ya valise ti o bimisi libando tia moto c'est que komi na niveau monye nyama akomi lokwa taba akomi lokwa mbu akomi lokwa ngulu tant mutu okata mutu comprendre mutu puis batu wana batamboka na mingi ba bato ba biloko nga pona ngeza ba sacrifice na yo basenga ki e fa ke senga mabongo yango saki on ndengo pour les réseaux sociaux en tout cas na condamné mobali on a 100% aza penza ndoki ya ko saranate conseil nini o koko pesa na bai o batikali comme conseil na lisolo tu le gato problème auto comme na biso ba congolais na ndeko mobali na pe ndeko mobali na pas un problème conseil non pesa na pas papa to bani non pas papa soki obali mwasi na yo nde mutoko mi maître ya ndako wana yo za lokola président na premier ministre avant premier ministre Asali Kambo autorité ou tano likolo et puis quitter pananga do so yo ndimina za na téléphone na kota ba réseaux sociaux ezaka yo so pe yo lo boyina za na ba réseaux sociaux donc femme soyez soumise na se soumettre na ba ordre o yo pesanga na ndako vous comprenez donc mobali na bandino e pa na yo papa donc yo pesa ordre que moi si na nga na boyi ba réseaux sociaux parce que tango biso to ba photo na biso to chaka liboso na ba WhatsApp to tia na ba Viber to tia na ba nini eza na bato ba mina nga ebele ba omona yango peut-être aux moi si kitoko peut-être ba dérangement et aux à la partie parler et au yanango donc nga la sengi pas papa oyebi que so bali moi si na yo oyebi que bima déjà na famille à moi si au fiançailles au salabo pe qui ces réseaux sociaux ou bien bolanda na ka ba conversation na bino ozomona et aux ala bien e ko aider biso na ba mariage et puis par na biso bande ko basi tant so yebi que aux a engagé quelque part et pas mobali pas bala yo a côté ano ya alliance ya musapi o bengami madame moko ya muto intel o nga madame talatala pourquoi na okesu ko luka mutu moko boye et puis to sola kaka tala ndeko mo sur la perdre un moment ina eli kolo ya ba réseaux sociaux peut-être mutu ba kutana na été peut-être zaka mutu mo solo la kaka ba conversation kaka ya téléphone donc na sengi pa bandeko na nga basi en tout cas bandeko na nga basi to mikitisa to se soumettre na ba ordre ya mobile parce que tant on dit ma ki ba pesa mbongo ya liba na famille na yo ba bala yo c'est que comme madame intel donc tika babuzo ba msusu ezo pesa kitoko te na mabala pesa kitoko te na mabala ta lelo ndeko tiki biso tereza na moi 2-3 personnes ba otalo partout dans le monde na pesi ba mbote na pesi ba condoléances na famille biologique ya ndeko na biso to tika biso eza pasi makasi mutu akenda ki libala ozonga te batumbi en tout cas ba condoléances na famille na nyonso na pesi Selema Samba ba bijou l'homme noir dans l'océan mbote belé na Londres na pesi Dadou Zengama mbote belé un petit frère
propre, j'en suis dit, quand maman m'a passé, Bibi Watunda, Mambote Belé, puis yo, Moussala Malam Talara, Tala Leloyo, Yango, yo, petit frère propre, qui te remarque. Tala Leloyo, merci beaucoup Teresa Nana. Un grand merci na Baïtou Bota la biso partout dans le monde. Et toujours continuer quand Moussa na biso ndengezara toujours na Baïbota la biso. Un grand merci vraiment na Baïbolinga Kavoma www.talalelo-news.com ndengezara toujours beau message nango. Tout ça no Moussa là toujours continuer toujours Moussa na biso pour ça la plaisir makasi na yemoko vraiment source Mama Titi Pedro et pourquoi pas na Pesambote Bongo na pasteur Philbert Dinganga. Tana mona pasteur Philbert Dinganga na mona Rambala moko Papa Mangenza landé là bas dossier. Merci beaucoup vraiment. Tala lelo tozaka toujours collé là. Peko beta li solo. Yandego na biso moi sa autotira biso na mboka mupaya. Yango le mboka de la presse nazo beta c'était na lobby tokobandela kaka kolobela yango to ka ba point de vue bandego mususu. Tozapena ndego na so mobile ya osala pe entraîner toujours car ndenge zalaka na émission Tala lelo lo sakondeko. Ah, le sac on est au mobile. Ezali émission Tala Lelo News na www.talalelonews10.com et à Mère Boss Bella Dinganga ndezara toujours na habité on s'est présenté ba otalo kombonani. Kombonanga Junior Longa autrement dit ba benganga pe waze quoi mais kombonanga vraiment junior. Ndeko junior lisolo mo tozala ngo awa wa ndeko junior ezali ke ndeko mwasi autotika biso na mboka ya Ends mobali na za l'étranger abala ki moi officiellement des aba otipe bana mais na incompréhension kaka ya lisolo likolo ba réseaux sociaux ndeko mobali abomi mwasi na ye esuki wana te akati et puis atumbi na bité pona ndeko junior. Bon pona nga vraiment premièrement au salanga passi parce que nga na vandi pe mingi à l'étranger, na vandi surtout mingi na Angola, moi muke na Brazzaville et puis na mboka na biso RDC vraiment et ça la nga passe ndenge ba maltraiter biso libanda ya mboka et puis gouvernement na biso le barelo côté. En tout cas place wana ça la nga passe premièrement na yote koyoka wa babomaki ndeko na biso congolais moko na Inde bon et ça li pas même une année. Au-delà de 2 ou 3 mois, tu as bomi mususu bakati ndamu veut dire tu arabani ama ou tu arabani donc place wana vraiment gouvernement fatal la pona mambo ezoleka pona biso ba peuple congolais en dehors ya mboka. Conseil ni no pesa ba couple bazaka toujours nager à makofi gauche droite coup de tête mbebo moi mbeli moi nini moi singa moi kokanga moi koboma conseil ni pesa fo. Mais normalement conseil na pesa bango ezaka batika brutalité parce que bolingo za brutalité bolingo za likofité bolingo za tendresse moi mbata pe na libala salaka bien moi gifle mais ezate ke comme na niveau ya koboma ezate comme na niveau ba bengi torti. Comme si babi pe babi que mobile pa yoka ki passe makasi talaka ka mwasi oyo bali opese limbongo oyoka ke mo ba kosolola mo ba gauche droite ndezaka toujours. T'es bon pardon place sur la nuit kata quelque part pe ndeko mobali pe koto musu bato bazo ba pe ke aza pe na raison na ye mais te pona yo vraiment que moi so ya bali apesi mbongo ndetu basi na biso ya yo boyebi basi na biso pe ya mboka na biso. OK azana image à blé mais azana faire mo sous pembeni omoni ke msu étranger bakokana na makambo wana te na te pona yo. Bon pona nga elo na ko insister ko lo baraka eza pas suivi ça la biso na mutema mais ko ko na ba niveau wana ti na binde ko mobile be passer ça la na mutema mais na niveau ya ko boma wana vraiment na ko condamner on vomira mabe. Moi 2-3 personnes à partout dans le monde à travers l'émission Tala Lelo News. Bon mingi na opesaka mbote na famille premièrement na opesaka mbote na famille na opesaka mbote na Arnaud de Longa, Christian Longa, Christelle Longa, Nicole Longa, donc Karine Longa, Loge Longa en Allemagne, donc mututuna ba ona bosani Lisette Longa, mukangu bango tout donc na opesaka mbote belé.
Merci beaucoup Ndeko. Toujours continuer toujours émission na biso tala lelo. Na lisolo ya pasi awa toujours tambola toujours na Daryl Diwantesa. Toujours koluka ko ba point de vue ya bandeko mususu oyo yo ba roluka pe ba kisape implice na biso ba etotikali à travers lisolo zo pesa biso pasi makasi vraiment bo s'abonner na www.talelonews.com bo mesa nango et na système ya pusana vanda et ko cha mutuma à l'aise te et ka ko ba kisape implice na yango toujours continuer. Balandi à www.talelonews10.com. Tout ça on a toujours qu'à rapport à Robert Lisolo, en gros tout solo, en gros car Lisolo ça la biso nyon so passi. En gros botalata bil lelo akovanda te, toko solora ma selon tout ça penande gona biso. Yé pas ça l'empé entraîner. Il s'agit de bailo, bae o bae bakie, bae bi bae te ba découvrir les sous azaki bongo porte-parole ya Papa Wemba. Yé pas ça l'empé entraîner. Bailo star, n'engezara toujours mbote bailo. Ouais, kitoko ndekona ngai. Le star na baïba otalo partout dans le monde. Lisolo tozo beta lelo o ezali ke ba couple mi balé na mboka ya Inde, mobali indien, mwasi congolaise. Ba balana ki makambo nyonso ba boti pe. Et yo sala na incompréhension ba réseaux sociaux ndenge ezalaka toujours, yo sala ke mobali ayaki ko boma mwasi na et puis akati atumbi e pona yo bailo. Wa pona ngai ezaka ba réseaux sociaux et ko ena ba fit pe moko ya mabe. Donc panzi ba mabala elingisi bato ba mabala donc eza monde des développé mais ko boma ko kata mike wana komi mabe na ata na miso nzambe eza bien te vraiment wana eza bien te marqué monde des évoluer na ba réseaux sociaux ko tinla mutu photo na États-Unis ou partout na Japon mais oya ko bomande c'est pas bien au monde biso na kina ndeto vivre vraiment donc na habité ceux ba mboka monsieur cause un comportement bon au bomi moi sina yo katse mikemke non c'est pas la peine donc on est ma bébé on a mis sur ensemble mon conseil ni l'Europe ça ba otala yo partout dans le monde par rapport à la réalité aux les cas donc après ce mon conseil so ba sala ngo souté donc to banga ensemble ma to respecter mi be kwa ensemble so ba sala ngo souté ba le star moi 2-3 personnes ba otalo à travers www.talelonews10.com. Ouais, na pesi ba masalanga ba Robingele na Paris, ba gisi mwanga na pesi pati à Sabembote, na pesi masalanga e venanga Montana Kabomba et les Kemé de Paris, masalanga chinois na Paris, donc ndenge zalagaga. Donc toujours vivre la musique à des mots locaux, toujours répéter car absence à Papa Wemba, tout ça la rende beaucoup la Zali. Toujours bon na ba répétition na biso bientôt toujours démarrer ba concert, toujours bêta mais beaucoup la tirelation ba produit ba sponsor toujours bundana yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup na baibota la biso un grand merci na Daryl Diwantesa ninga osala la biso musala toujours continuer nango c'est bon. Tala lelo to komi na suka ya lisolo na biso na baetu vraiment besoin qui vraiment temps Rolanda www.talelonews10.com na biki sali plusieurs makasi na liso to sur le baki sipe implice na bandeko o ba otala biso Julien Botalata la kolobaka par rapport à lisolo yango ezali karake tango to bala naka tango to lingana ka photo yebana ka ba dimanche to yebana ka mobali tango azobala mwasi aiba mwasi ni azobala mwasi pe tango azobala mobali aiba mobali ni azobala et puis ezaka susu important makasi ko associer lisusu nzambe na makambo yo dernièrement bote ko mona image o to lakisela ki bino ya ndeko na biso Michel o babala naki mokolo ya le 12 mars mobali ayeko boma mwasi na mokolo ya le 30 mars. Donc au monde ka ba jara lisolongo zakaka boui jara lisolongo zakaka boui eloko lekitika ezate mama Elisa Pedro eloko lekitika ezate soki eloko ezo sepelisa yote batikaka kuvanda te pona mawa kuvanda libala te pona soni kuvanda libala te po okoli AGKI kuvanda libala te po mususu mobalo ande muta afuta kambongo pe mama na kine kuna na campus soigner makolo to nanda kwa libala ande muta saki pe bande ko ba vanda ba futa ba minerval eza parmi ba biloko o peso zongisa ba réalité mususu na sima et puis na ba paramètres mususu pe ba couple belé ba koma na système pe mususu pe mo ba masolo na bango pe ko solo la a solo li na yepe mo be sacrifice na ndenge spirituellement musu pa koki na yepe te poko bala mwasi na mbongo elingo ko balte ko bali pe bokoko na bango musu koki na ope yango pete kareme yo sa nini yutinda kino osala mambo wana ndenge mo pe na ndenge pe bandeko basi pe osala pe malamu vraiment tango pe ozui pe mo ya yo mobali o la kisi na miso bato
to lingaka te to pesa kande matara likolo makasi yango moni ba sort o ezozala oyo ndenge émission za tala lelo ndeko na biso moi ça qui est biso. Mais quant à moi, je tiens à remercier tout vraiment Bachaka pe Julien Botalata la poids et pourquoi pas na Junior Kosi na kati à Paris. Un grand merci pe na Moïse Sabiti, un grand merci Susu na Yemoko vraiment ba bengi na kombo ya Freddy Mayemba ba Freddy. Un grand merci vraiment na Freddy Mayemba, Cécile Kalambai, pourquoi pas na Mima Wetu Mima Minage. Un grand merci vraiment à la famille Pedro, la famille Dinganga, la famille Botalata, la famille Bongongo. Un grand merci vraiment à vous s'abonner à www.talelonews.com et ndena bisaki binota lelo na système ya poussa na vanda. Vous s'abonner na ngo bo message na ngo vraiment makasi. Merci beaucoup. Botalata